Regardez le grand prophète de la nation. Oui, on est ensemble. Prophète, c'est le bras à moi. Prof, on y voit la vision en anglais. Come on, don't say that. Listen, it's not about, it's not hard. It's very simple. It's very simple, prophet. But you know, I like you so much. Listen, I like you so much. Je vous aime beaucoup. Thank you. Well, once again, thank you very much. And thank you for everything that you're doing for this nation. I think everybody is going to understand that you are not the least of them. You are very important. Merci. Thank you. Alors, il y a son enfant. Il y a même ses enfants qui sont à Cali. Oui. Voilà. Oui. Et vraiment, merci. Les grands profs. Merci. Toujours. Merci. Avec le grand prophète de la nation. Regardez le grand prophète de la nation. Oui, on est ensemble. Prophète, c'est le bras à moi. Don't say that. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut les miens, certainement vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. L'ami Fabotou Nanganini, l'homme de pétage de retour, prophète de Nélis en personne. Néné. Na ote omona ba émission moko na YouTube. Nana lobby ok mais attendez, Denis Lessi bon ba sa moto, nous on les laisser à Zonga. Déjà ça fait quelques jours pour faire Denis Lessi à Kinshasa. Na moni ba vidéo ba émission na YouTube. O Denis Lessi a commis handicapé. Oh ba misuso Denis Lessi muno ngote ngamina lobo na lokolo. Oh, Denis Lessi a une chaise roulante. Mais non, attendez. Bato balanda nga baebi. Les justification de mais bato balanda nga bana kala baebi. Mon so matière bimé. Nga c'est précipité. Na ya mba mona ba matière te na zelara. Na zo abenda tananga o kabenda bat balobi après bon na yo lo basima. Vidéo dans la monnaie on sait déjà dans la monnaie on sait déjà 4 jours. J'ai vu ça je crois avant-hier. Lobby sur quoi de passage dans Facebook na monnaie vidéo ya prophète Denis Lessi. Et Mikolo toi les 4e. Ah Keiko Tikabana na centre. Il y a le anglais. Ça des vidéos pour un artiste comédien qui s'appelle comment encore. As un professeur na centre na je crois te verrer bon vidéo na. Oh, mais j'ai vu le vieux. Azan est bien. Azan le normal mon on a eu zéro tenga maté. Na mon goût pour so vieux bon guitare mais qui nzamputu. Alors so suba moi. Azan le normal. Azo sekana azo loba normal aza ya hotelema na mon place de ça va na chaise roulante siko elo on est ngana au sa vidéo bandiko non seulement pour informer bino na pesa bino nouvelle que prophète Denis Lessi habité eux qui bien en passant je remercie toute personne oyo azo kita ko bondela pour l'homme de Dieu prophète Denis Lessi to bando sambela pour na yo ay papa nda o se rétablir aux en forme en bonne santé non seulement ça osaila nzambe na ndenge isengeli ndenge longo bani obongisa bisu ba bébé ezali obongisa parce que toujours ba message toyokaki ba message ba pesa ki OK il faut se repentir nzambe za pour obongisa tout ça on a prié en disant que nzambe so eza yango penzo zozele pa na musel na yo simba motema sunga conscience zonga akufate akufanante parce que ça va ba no seka
Vous vous rappelez, non? C'est que Denis a fait une prophétie que Kabila a Kabila Koufi. Amoni Nanga Koufi, parce qu'elle a prophétisé sur la mort de Kabila et de Nanga l'année passée. Abi Amoni Nanga Koufi, Amoni Kabila Koufi. Pourquoi je vois ça? Kabila Nanga ba se repentir to pe ba luka Nzambe ba bongisa. Prophète Blaise Manzambe pe amonaki Kabila Koufi. Amone Kabila Koufi ou tasengaki Kabila benga ye. Na loba makambo na créé te na inventé te et ça na ba vidéo je crois ba to bele bomonaki yango. Parce que bino ozala boy, bino bomo kosela makambo. Bomo kosela makambo awa. Les informations sont vérifiables, allez vérifier. Bon, on a prophète Denis ici, a prophétisé sur la mort de Kabila et de Nanga. Prophète Blaise Banzambi, oh, Batumsou va venir à Blaise Massata, un perro, le roi, on a lobby, Blaise Mampouya a prophétisé qu'il sachait qu'il faut savoir que Nzambe pas passer son message à qui parate que Moutouana Zala, Souki Nene, Dieu peut passer par n'importe qui. Moi, je crois que Nzambe rôle peut s'en son message, même Niama. Voilà. Alors, prophète on a landi na lana ye bena mulaita lobi ke eloko sali ke laisser avant na ba kon bo bando ki eloko sali ke laisser comme handicapé et ça parce que ba côté là qui ba celle là qui est messe noire ba celle prophète Denis les c'est messe noire par rapport à ba benga ngonini ba émission ba vidéo ba neko exposer to pe ko bimisa pasteur bando ki libanda ya bokilti c'est surtout ya ba 2x2 tellement lobela ki mambo ba 2x2 ya ngona ba sela ki mèche noire pa pasteur mabe o ba koti ba kisi nde sali ke Denis sa suka modèle la suki voilà selon prophète wana. Mais lorsque j'ai vu le vieux na moni que le vieux en formé azaki a kotelema Dieu merci azaki rovanda te parce que bon ba lobike avant na chez Solan mon retenga mi lobo retenga mon koletenga le vieux azaki a kotelema azolo ba normal oh na vani na ba réfléchir mais attendez laissez hein ka moko to yebi hein ah aye penza salisine de vite boy ata émission te parce que biso tout to yeba que non so ka prophète Daniel sa biki pour rater actualité belé hein botala depuis vieux que ils a année passée non prophète Daniel sa quelqu'un na janvier bah 3 mois plus ou moins silence hein combien d'actualités prophète Daniel sa raté l'homme le pétage te combat prophète ici qui sous prophète Daniel c'est raté Veden l'homme le pétage bandego 3 mois à rater actualité. Combien de marambole qui a obtobano luka eh so ifede nazala ki penza nde ya ko panzela biso nteke ye foyer ba dossier o ye foyer ba o avec tout ce qui se passe là auto monitor yoki tu dois comprendre que même man qui on a ebanda tongo depuis série 9 biso to timbeli man qui on a encore il y a pas longtemps awa après ko bima laissé na prison devia yena bakanda wana lobiba mamsusu zaki ba injuste bakanga ki injustement abando sanza mdeto batu to comprendre ko to timbi mambo za la rande boy ya monde ba passer abando ki balinga soudain décider bandeko laissons ni na retenir la sortie na ko bima ya Denis les hôpital et puis au fait par rapport à attitude naïe hein attitude naïe depuis ko zonga na ye na mboka Kinshasa attitude du prophète Denis parce que j'ai constaté différence na Denis ça kala na Denis sika leçon à retenir pe na pesa na yo mtozo la ngai en fait biso tout beka ke soki via zongi nani arrêter actualité boya en tout cas internet au la moto mais bizarrement le vieux est là à observer et à sali pe mission ta vani na biso to ka mo ki asia zonga ki azali parce que ya mo jamais ko zonga boye bate bobita akimaka fuite ya Mahomet de mec à me dire c'est ça la réagir kaka na ko zonga ka na nimbuta sala ya ta 24 heures mbala moko ba de tumba même ba auto kimise bambango patata wana ya mkuse bandeko Veden l'homme de pétage à zongi prophète Denis les zongi mais
Au fait, il a compris l'adage vietnamien où il a chin 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 chun chun chun. Ce qui veut dire loyengen de quoi douleur. Via ça l'examen de conscience. Azongi mutunde balobaka. À comprendre que à lire abando kendele to pendenga bano memela makambo. Faut la faire un lien à observer, à changer peut-être façon au monde et à faire au salé la makambo. Na vie, mon ami, même mutuka, ce mutazo kumba, atala kali bosote, ermo aboa kamiso, na rétroviseur, aota na sima, nini eleka, tope nini eleki, to apatiki nini, tamso patikal ko tuta. À sentir qu'on peut-être attendre au kumba, mais à réaliser peut-être parce que mutuka qui est na vitesse, mais tant à boire qui me sont comprendre que on est là au mot et ça lui on a téléma. Vie ezala bongo bandeko nanga pe na kati nena ina benda mutu mo matoi to pe na mekako conscientiser mutu mo zolanda ngai dans ce que tu fais par rapport à bisikoza na bisiko uti na bisiko zo kende vanda nano ça na stop tala na sima tala bisiko zo kende ta place aux alliés réfléchir au monde de nene ça va et continuer bongo. Il faut bongisa. Il faut s'en être nini. Il faut changer. Il faut continuer modèle wana. Vie ezala bongo. To bat baloba mabe pour un prophète Denis le si batumsu balakeli mabe batumsu. Aujourd'hui les vieux a compris que après tout. Les Français disent qu'il y a des imbéciles qui ne changent pas. mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo, mopota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage a lokola yo, kanyangwa koka nino ya wanzambe, unima somo ya ekulusu konanga, okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitana se, olata nzoto poyo bikisanga, okitana se pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu.
soki na yo te likolo evangelo na yo mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe moko te lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tokomine la santu, lisekwana yo tokomine balongi. nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sangwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na ngulu